magazine, Ministre de la Justice, garde de Sceaux, Excellence Rose Mutombo a décidé pe apekisi ba visite na ba prisonnier pe ba détenu nyonso na ba maison carcérale na Itandi Mobimba ya République démocratique du Congo nyonso wana pona ko lutter contre pandémie ya coronavirus po boyebete tozali na troisième vague na yango côté ya ministère ya économie nationale Jean-Marie Kalumba yepe à mettre en garde ba opérateur économique nyonso oyo bazali kolinga kokitisa ba prix ya bilo côté alors que gouvernement si apesa ki mbela na yepe azali ko l'exécution nango kala mingi te ba inspecteur ya économie ba ko banda ko tambola na ba boutique ba magasin pe na ba wende pona kolandela soki biloko oyo ekiti to te pe mingi boyibike ba ko kangama pona ko kende ko répondre na justice pona nini ba boy ko tosa mibeko ya l'état esengeli bo ba peke kaka na même ordre d'idée ba vendeur pe autorité na bango lelo ba réagir na miko ya kande pona koloba pona nini ba boy ko kitisa ba prix côté ya bilan ya ba attaque ya ADF au Salama Kilobi na Irumu elongo de 5 morts à 14 morts pour la province ya Ituri wanande quelques sujets oyo toko développer na première chaîne de formation en continu édition ya mokolo ya lelo mardi 29 juin 2021 oyo nazali na plaisir pe esengo mingi ya ko présenter bino yango pona ebete bozali ebele oyo bopona KNB News pona ko s'informer d'une manière très professionnelle pour bébé awa to sala rabino musala kitoko na elengi Mote na biso ministère ya EPST ba annoncé report ya ba épreuve hors session ya examen d'état 2021 pour na quelques finalistes ya Nord Kivu pe ya sous-division ya Irumu 3 Djugu 1 suite ya insécurité pe éruption volcanique oyo utaki ko salema mikolo eleki kasiba épreuve yango ezali maintenu pour na reste ya République démocratique du Congo pour na le 12 juillet oyo ezali ko ya ndenge nalobaki na ebandeli ya édition oyo ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba à mettre en garde ba opérateur économique nyonso oyo bazali koboya kokitisa biloko ndenge gouvernement asengaki na bango kala mingi te ba inspecteur économique bako tambola na ba maison na ba magasin na ba zando pona ko vérifier soki mise en application ya décision oyo ya conseil des ministres ezali kotosa matote pe mingi boko kangama. Na communiqué moko signé et publié le 28 juin 2021, ministre économie nationale Jean-Marie Kalumba a rappelé na ordre d'opérateur économique oyo balinga komatisa tango ya ba bien de consommation na wenze alors que taux de change ya monnaie locale face à devises étrangères est stable. Face à la situation yango pe conformément à la loi organique numéro 18/020 il y a le 9 juillet 2018 relatif à la liberté à ma prix et la concurrence ministre et économie nationale a rappelé l'opérateur économique que hausse de prix sont non justifiés, il y a des tarifs il y a biloko ya kolia et cause à la punissable na loi. Jean-Marie Kalumba a sengi na opérateur économique va respecter légalisation en matière de fixation à ma prix au risque que va subir la sanction prévue dans Nibeko. To rappeler que nyonso ebandaki lors ya 9e réunion ya conseil de ministres wapi ministre économie a présenté ki ba élément oyo ba enquête na ye et aboutisaki kotalisa ba illégalité au opérateur économique bazali ko sala na domaine ya fixation ya ba prix. Et le gouvernement va fixer qui va prix en baisse il y a des produits surgelés pe ba produits mosusu ya première nécessité. Décision OSPL qui fédération des entreprises du Congo te oyo a réagi ça qui kasi population congolaise na ngambo na ye azozela kaka ke biloko ekita pe vie quotidienne na ye et s'alléger. Dossier oyo ezali donc à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Na même ordre d'idée micro ya KNB News ekitaki na terrain pour retourner na bavandeur pona nini balingi kokitisa biloko te alors que gouvernement ça pesa déjà mitindo na ye awa boye Hervé Zaka pe merveille mobende baza na terrain pe bazumi so réaction ya population bolanda bango awa après ya likolo ezokita biloko ezomata neti belelo na koso ma pampers na loso osi bango na
36 500 mais donc on peut foutre en 38 500 bon biso moi to kiti za te biso to ma to na ka ndenge biso to kinda so ba kunya bon so ba kiti si biso to kiti so ba mati si biso to mati mais bon quand ndenge parce que biso to so ba kunya shia biso futo te ka shia pour te gagner biso to zo landa to gagner quelque chose de colossal to so ba shia biso to te ka moins chemin te do perdre faut so ba ka ba quand ba te capable biso to quelque chose parce que to quelque chose ba kunya de share on to ba kiti za na nous dollar même qui tient nous toi qui tient dollar qui tient peu douane parce que c'est bon on te cher parce que ba foutre tout ba nini cher ba taxe ba nini ba douane on a cher donc ba quitter ça pour que la tique sur le combien puis tout est bien ceux qui va agir tout dit que c'est pas dans mon côté moi ba karabate parce que bon karabate c'est quelque chose mais qui va bouger moi quelque chose que ba douane wana ezala bien mais nous c'est le autre motif ka bon ka ba quitter biloko au moins on peut pas ozoiter puis tout ozoiter pour to sombi par rapport à prix to sombaki na siko neti lelo sombaki par exemple savon les coco to sombaki na prix mususu to yeko pototeka siko ekomi prix mususu siko to koteka na ko kitisa prix ndenge ba konzi bazo sena c'est bon ba ko le ndenge il faut gouvernement yemoko azo mesure à réduire na ba taxe atala na ministre ya makambo ya ba biloko atala alandela akukende na source c'est biso to somba kawana alandela a fixé prix même prix pour prix au sombi lelo prix mususu lobi et comme prix mususu tant que on matisa o matisi pour nani te nazo sina kaka gouvernement ya ministre Samuel Konde et ça la musala ndenge sengeli pour biloko to monde depuis gouvernement ne bini bloco zo mata et ça net kiti moi muke mais to moni sous mati lisusu neti ba savon les coques neti ba sac à loso ba nini mais toujours dans les réseaux sociaux bazo lobela o biloko kiti o mais peut-être biso toujours somba ezaka ya komata ba taxe ba douane ba mikanda na ba dollar pe il y a des fois place mususu au monde ba tier 20 000 10 dollars 20 500 ou soit 20 300 surtout sur le les coques on a qui n'ont parce que les coques on a 500 pratiquement il y a 18 500 tant que mon côté c'est mati ba mon pas na mo cher na 500 ba ko suma mbang na 500 comme tala siko na mesa exacte on a aussi na prix la zone na 500 et ça c'est vraiment augmentation qui est 17 000 à 12 500 à 17 000 est-ce qu'on a gagné ou bien on a perdu? Na perdre côté la coque non réduction le coque le pas nanga na ok na ba réduction monsieur ba pe service ba makao na bonus ba longola bonus mieux surtout ba cha ba augmentation de prix ba longola bonus bon na évité l'un de eux même ça va ba au hipo na somba jango 7000 mais là que comme il a 8000 donc quand on va morceau 100 francs moi 200 comme moi c'est tout ça moi ni pas ça on va sani moi bilo moi mi kene za là mais tant que ça va ça tout le dollar il liquide pas dollar il liquide c'est tout ça donc vivre na condition moko kala ngana moi na bana boy hein c'est que y a mon pas si pour que commence tout ça là si tu as ça va me comment na bota na responsabilité na za na ngona moi na zemi na ndako ba ko fotela na longola sina futa impôt to bina taxe di mo bota la ngata moi taxe moko to nini ba nini patate ngona mo na futa mo ndambu ke ngapa ko mo na biga mais bango non to futa ka cash parce que ba konja mboka batela biso makambo surtout nga peur de cette fois ni nazabo moi si na ngai bien na scène le 24 ans mais pour bikela na moi passe na be chômeur matika misala na ma kosala bon pour ko mona bikisa bana moi mesure ya gene moi mesure ya baba miloko moni bo quand même moi avenue du prochain ezala tosoma na prix ya likolo moya ke tokitisa eza te soki akitisi dollar biloko tosombi na prix ya na se biso mpe toteki na prix ya na se mpo na dollar eza likolo biloko ezomata chaque jour bakanga biso te soki bakitisi dollar biso biloko na biso tosombaki na prix ya likolo fale toteka yango esila sikoyo nde tobanda osomba oyo eza na prix ya moyen biso nyonso tu tokita
eloko tosenga bango yango wana bakitisa dollar. Bilan ya attaque ya barebelle ya ADF oyo basalaki mokolo ya lobi na Irumu pe babomaki 5 personnes nzoka ezali bongo te lelo bauti ko découvrir ba corps mosusu pe bilan oyo ekomi susu ya komata alors que lobi ezalaki 5 na minutes oyo tozali ko bana bino boye ekomi 14 corps mokoka bolanda reportage oyo. Bilan ya dernière attaque ya barebelle alliés démocratique force ya ADF na localité ya Manzombe na chefferie ya Walese Vonkutu na territoire ya Irumu na province ya Ituri ezali revu à la hausse mokolo ya lobi lundi 28 juin 2021 elongwe na 5 morts pe bakomi 14 morts d'après convention pour le respect des droits humains CRDH. Antenne ya Irumu Oyo a confirmé nouvelle Oyo à lobby que suite na découverte il y a plusieurs autres corps après fouille Oyo ezalaki organisé na ba service de sécurité pe ba jeune ya place sikoyo ça fait 14 nzoto ya bibembe Oyo to retrouvé ezali provisoire pe kaka ndenge bazali koloba lisusu ezali na ba civil mususu Oyo tisikoyo bazali introuvable tozali ko senga na ba élément ya forces armées ya République démocratique du Congo ba kende en profondeur pour être ennemi azali toujours ko circuler ndenge atalisaki Christophe Muniandero. Information Oyo ezali pe lisusu confirmé na ba forces armées ya République démocratique du Congo ya Ituri. Touti ko déjouer attaque moko ya ba rebelle ya ADF contre ba civil na chefferie Oyo touti ko tanga elikaki mokolo ya samedi passé. Pe na débandade na bango ba commettre ba acte ya incivisme makasi contre population na biso mais to réussir quand même ko libérer 4 otages Oyo bazalaki na maboko na bango ndenge a indikaki na presse locale mokolo ya lelo lieutenant Gilles Ngongo porte-parole ya armée na Ituri. Même source atalisi peke armée a lancé ba offensive na région Oyo ezalaki attaqué pour na restaurer autorité de l'État et sengeli ko préciser que face na situation Oyo ba activité nyonso na partie Oyo ezali ko tourner au ralenti pour ba mingi ba fana ka côté Oyo bazali ko banga makambo Oyo elekaki awa pe ba habitant mingi ba bimi na entité Oyo batiki banda kuna bango pe bazui direction ya ba milliers Oyo ezali supposé sécuriser ya contre Oyo na bongo bazali toujours ko rappeler na ba FARDC kaka na moment où tu es en état de siège ba renforcer effectif ya ba FARDC mupanzi Oyo peut être ennemi nano afandi kimia te et sengeli ko tchela emaele po kimia solo et fanda na partie est Oyo ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Lobby na Sénat, ba sénateur ba adoptaki une nouvelle fois projet ya loi autorisant prorogation ya état de siège na deux provinces ndenge ezalaki décrété na mokonzi ya mboka. Merveille Mobende apesi biso ba détail. Sénat a clôturaki session na ye ya mars na ko adopter projet de loi autorisant la prorogation ya état de siège na Nord Kivu pe Ituri. Ezalaki bongo lors ya séance plénière oyo esalamaki mokolo ya lobi lundi 28 juin 2021. Ba point inscrit na ordre du jour ezalaki nyonso épuisé. Il s'agit notamment na 6 projets ya ratification ya convention internationale relative na droit aérien ya aviation civile congolaise adopté après rapport ya commission relative extérieure pe ya projet ya règlement intérieur ya Sénat adopté également après amendement. Pour préciser que projet ou la loi autorisant prorogation il y a 15 jours il y a état de siège dans 2 provinces précitées et kozwa ba effet ko banda mokolo le 15 juillet et zalaki voté après exposé na ministre d'État ya justice Rose Mutombo oyo a retrasaki bilan ya état de siège oyo proclamé na président Tshisekedi. Kinshasa et l'équipe partout. Bino baye bolumbaka solo ya nzoto ya munoko ya mapeka awa waboye na omipila apesi bino quelques astuces oyo permettre na bino bolongola solo oyo na nzoto pe botia bandeko na bino bazaka pembeni à l'aise po ntsudi esalaka bien te soko fai na mutu bolanda reportage oyo. Et
puisque boyebi que se sentir bon ezali délicatesse oyo baofraka na bato oyo baza koentoure yo mpona kozala sûr que ozovéhicule bamauvaise odeur te. Nous topesi yo quelques conseils à mettre en pratique ezali simple mais kasi tia yango na misala pour que olumbaka solo mabe te na présence ya bato etiaka baninga mosusu bala à l'aise surtout na basi. Soki ntongo etani mokolo kitoko kasi faut kosinquiéter na bamauvaise odeur oyo bato oyo tokutanaka na bango na babus na banzela bakoki kobimisa yango etiaka vraiment très mal à l'aise. Yango esengeli ntango nyonso na ntongo ozalaka yo moko irréprochable toujours se sentir bon, c'est-à-dire kolumba solo kitoko. Mpona kolumba solo kitoko tala di réflexe oyo topesi yo moko na lelo esengeli kose lave bazone oyo etranspiraka mingi kosokola régulièrement ezali indispensable mpona kozala solo kitoko. Mauvaise odeur corporelle ezalaka prolifération ya babactérie oyo erenflaka na bazone humide, c'est-à-dire place oyo ezali kotoka mingi mpe ezali ya kobatama. Mpona basi esengeli kosokolaka régulièrement motu na yo ezali important te kosokola motu chaque jour kasi au moins 2 fois la semaine to pe 1 fois la semaine. 3. Esengeli koyeba kosoigner makolo na yo surtout ntango moi ezali makasi. Esengeli kozala na attention particulière mpona makolo oyo ezalaka toujours ya kobomba mpe transpiraka mingi surtout ntango ezali confiné na kati ya bachaussure ebotaka babactérie oyo ebimisaka solo mabe moto mosusu soki alongoli sapato awa akoki kokimisa meme ndako mobimba. 4. Essayez kozala na hygiène moko intime irréprochable. Hygiène ya nzoto se soigner à tout moment ezali recommandé comme na zone intime na yo na ba soins particuliers. Donc ce qui okoti na douche surtout pour na bana basi yambo ya kosukola nzoto mobimba zwa soin ya kosukola ba partie intime na yo sokola kitoko tia mai na ndenge esengeli pour que ebimisa odeur te po yango ezalaka ya kokangama toute une journée surtout na ba période ya ba cycle. Essayez toujours kozwa soin ya nzoto na yo pour que obimisaka solo te surtout soki ozali monene. 5. Il faut ntango nyonso koepilaka. 6. Esengeli kolata bilamba ya propre nsima ya kosokola. Bato mingi asokolaka na ye kitoko kasi soki asisi kosokola azwi bilamba kaka ya salite oyo azalaki na yango alati soi-disant ke ebebaki te. 7. Ezali mpe important kozwaka bavêtement oyo ezali na matière naturelle, c'est-à-dire etongami na coton. Na bafille na bana mibali esengeli kopréféraka basous-vêtement ya coton ke ya nylon po nylon etokisaka makasi alors que coton ekoki kobatela yo mpe koevite ke babactérie base développer du reste ozala propre mpo lumba solo mabe te. 8. Esengeli kobrose mino ezali conseillé kosokola mino na yo au moins 2 fois la journée. 9. Esengeli kozwa déodorant ya kitoko ezali kaka ya cher te mais zwa déodorant oyo ezali quand même na solo ya kitoko oyo ekoki kopesa yo odeur naturelle oyo ezali bio okoki na yo mpe kosalela citron soki mbongo ya déodorant ezali te. 10. Esengeli kolia sainement, c'est-à-dire que biloko oyo toliaka répercussion na yango ezalaka mpe na kati ya odeur ya nzoto na biso surtout na oyo etali mauvaise haleine. Ezali conseillé kolia bafruit kolia biloko ezali kopermettre yo ozala solo kitoko. Banda lelo zwaka soin ya nzoto na yo avant obima pour que o sentir bon partout oyo ozokende na mosala to na classe ezali très important. Un bon entendeur, Salim, Kinshasa et l'équipe partout. Première chaîne d'information en continu à Lingala KNB News na YouTube ezali ko fandisa idéologie na ndenge ya kosakana te déjà 2 émissions ezali kuna bokende kutala pe boza ba information sur actualité ya mboka na biso na bitambola tambola avec Naomi Pilapé Joseph Mokobe bolanda pe bo s'abonner po bo rater bilenge ngelite. Bon, c'est pratiquement vraiment difficile et ça la bilan n'attend oyo parce que t'es qui m'cousse en fait t'es à m'cousse pour na décider et roloba qui va salir bien va salir mabé mais installation il y a le chef de l'état kuna d'abord et que na cadre il y a promesse à campagne électorale et je le félicite malgré tout na retard
mais quand même accueilli, hein, parce que bando ba président Okendete, président Zobanga, tout ça. Et mais nakolo baté que bien en bien mabe. Donc ça dit que batango bango bazela kenda te, mais yozwa likama moko volcan kuna likama moko un peu naturel parce que mutu a meka ko bongisa makeko ya ezakite. Et chef de l'État kolaka ya campagne électorale na compassion ya batu oyo bazwaki likama ya volcan et aussi suivi des mesures oyo bango gouvernement bachaki mais au moins nazoka batu musu bazolo ba na ba radio mususu que distribution ya ba mai ya ba mapa et comme moi passé de l'autre côté en tout cas gouvernement il faut là parce que président Zakuna pour l'année la radio mususu na Tongo que ba distribution comme il passe tout ça ba mai ba tout ba zonyo quoi. Donc le président de la République coup de chapeau surtout mesure au bazwaki à l'andela. Mesure au bazwaki à l'andela. Mais quand même tokolo baka ate que félicitations parce que vanda kuna to moni na action ba rebelle belé bakimi misu ba pusani ba village belé ezwami donc coup de chapeau na ba militaire pe ba ke kuna yemo bazolanda mo penza pour effectif parce que effectif aussi fait peur na adversaire donc notre lieutenant porte-parole oya bango kuna na Tongo pe en tout cas à lobby baza vraiment déterminé ba poussi bango penza juste sur la frontière mais est-ce que ça va prochainement isolé pour que réellement penza ba comme au contrôle la donc coup de chapeau na FARDC vraiment musale salama parce que ce que salamité mandat chef de l'État et aux en tout cas zéro. Tout ça là yaoule na makamboli pe mati tozomona bato bazoyiba mbongo ndenge na lena lobali solo siko na hôtel de ville na ngambo mukolo mardi événement ne koyaka na tongo ya mercredi ba policier na ngambo hôtel de ville bato so bazaki na to sona kina ba ona ba na caméra ya revenzaka pona ko lakisi image ba policier na teni bazotina ba chauffeur batia hausse de prix 1000 francs kitamo magasin ngana ba policier na ba bureau de wana to potana ki ba konzi à la police il faut bos basala recyclage moto ya sali musala wana te des gardes civils au yosa musa policité na ibi ba policier wana soki bato ya ner basa malamu pona Congo so bato ya bureau de basa malamu PD colonel na biso ya service ya présidence ya république mekana no kotala na hôtel de ville wana hausse de prix wana ndeko Cheribe tinda ba enquêteur ba okanga mutu na mutu kamanda 100,000 na 17h-18h mbongo nezokota na kesi ya l'état te bo restaurer système moko o esengeli ke bokangi mutu kelali ake na banque afuti mbongo ya l'état kesi ya l'état eza na posa misolo ya l'état bozokotisa ngo na mabenga 30 agents wana bana mike baza na bango kutu atana nini commission d'affectation te baza na ordre de mission te baosala mosala na désordre ba service soki 5 200,000 ekoti bakaboli bino bozu 50,000 batine ministère bon ezokota na ministère ya l'état te papa Cheribe okende oza grand frère nanga tosala lite belé na bamama bazaiba ville capitale eza salite ya kosakana te nalanda ekulutu na mokia ville capitale ekufi bosoto ya kosakana te mpe na elanga moma tosala salungu yango na elanga mais tozozela nini nalobaki likambo OVD soki badebouche baterase pourquoi bazotika salite wana pourquoi pas badebouche bazwi kaka na bacantonien nde ezalaka voirie kala salongo ezala voirie bosali na babrouette batiango na mutu keke bakia kobwaka bisiko ezali markage non bozo rendre biso service te bakonzi ya mboka oyo. Système éducatif na biso nde ezali kofaillir to bana na biso bazali komipesa na baklasse te constat ezali ke bana mingi asilisi na ye classe azwi diplôme ya graduat ya licence to pe diplôme d'état kasi okokoma na terrain mpona kodefendre yango azali kokoka te merveille mobende pe Hervé Zaka bakitaki na terrain mpona kotuna na population nini ezali kokoze phénomène oyo. Na époque ba papa na biso enseignement ezalaka na rigueur makasi yango bazalaka kozwa ba études au sérieux pe
pe yango e permettra na bango batanga malamu malgré que ba condition bazalaka kotanga eleki ba condition obiso tozo kotanga lelo te lelo ba école de luxe ekoma nango ebele kasi formation ya malonga ezalaka nango te ba élève ebele bazwaka chance ya kotanga bien kaka na primaire secondaire pe muke na 3e 4e 5e des humanités kasi soki akomi kaka na 6e tellement que négligence ezalaka makasi okomona ensemble na ye surtout suivi pe ya malonga ezalaka te toyebi ke 6e des humanités eza yango révision ya oyo nyonso oyekola kobanda primaire ti okoma na 6e kasi eza pasi pe mara po mingi bamipesaka na bango te okomona kote ya banote azalaka toujours na banote incomplet misusu bazalaka kaka na kaye moko babengaka yango encyclopédie c'est-à-dire banote nyonso azangisaka yango kaka esika moko okomona kaye moko eza na cours ya histoire français géographie pe mathématique classe kuta akendaka soki alingi baenseignant mingi bazalaka na volonté ya kopesa cours comme il faut mais ntango mosusu bazalaka découragé vu comportement ya baélève ezalaka malamu te tokitisaki micro na terrain pe tosololaki na population kinoise nini esalaka ke bana oyo bazosisa classe lelo baza na niveau différent ke bapapa ya kala. Mais par rapport même na la fois passée baseignant bazalaka mais baseignant ezalaki meme ya semingi ozomona motu bazokolakisa yo kaka ata mosusu après 2 ans oza na après certificat yeko primaire ozomona moto azali na capacité ya kosala demande d'emploi et puis bazaki kotanga na wana bazokotangisa bana na niveau moko ya bien pe comme si bazokotanga mingi programme ya européenne moi nazokokinga place pour ayebi que importance ya classe exacte même ceux qui attendent il akoyebi ceux qui abi ya na ngatanga azali na licence mais asalaka te azali wana azali grand chemin ou bien mobeti dame ou bien momeli gadienne ou bien comme ça dit ceci c'est-à-dire génération ezali corrompue et puis baby konyo ko baby na kala lero biso tubandai kotanga mwa vie ezalaki kitoko chaque parent azalaki na bokasi ya encadrer bana na ye comme il se doit. Maintenant actuellement vie ya ba donc vie sociale ekomi mwa pasi na ndenge bapara bakomi na bana ebele ezo permettre encadrement na bango lisusu te et puis même baenseignant wana oyo lelo bazali koenseigner bana na biso vie na bango ezali kitoko te. C'est pourquoi bana wana bazali na souci ya mwana nyonso azali aleka même bapara mosusu bazali na besoin kaka mwana na ye aleka kaka même si niveau ya mwana ezali kitoko te mais alingi kaka mwana aleka classe parce que moyen atangisa mwana wana 2 fois na classe moko akokoka te. C'est pourquoi aza na besoin kaka mwana alekaka na ye sans même si aza na eloko na motu te il faut aleka kaka classe. Numéro 1 vraiment ya kokite meza baenseignant soki bakite ka baenseignant na biso bien bokomona bacondition pe bana so bakotanga bi komona mwana komi 6 après mais aza t'exprimer na français vraiment oyo balakisi ye pe azokoma lettre na ye bien omonzi yango ozomona même balicencié ya 2000 oyo na balicencié ya 75 80 90 différence eza makasi po ya kala vraiment donc ozomona no enseignant maza na souci ya mwana mais enseignant ta éthique ali non okele musao ga fona ke kosenga bana na créer eloko mobo moral na ye kozala bien te base nde ya mwana gouvernement mosusu azuka 5 ans ya baseignant po bayebi ba valeur ya baseignant bayebi to bango mpe nde bazana po bakoma baplace bakomi bautaki na baban wana bayebi valeur ya baseignant bazwaka nkombo ya valeur wana bazomisa ya baseignant valeur na bango bamwana bana biso ekoboti na bo bakoya bakozama bakuru ya bien bajeune tozalaka conscient mpe tozwaka baétude au sérieux mpo biso nde avenir ya Congo ya lobi bagage intellectuel eza héritage ya malamu oyo moboti nyonso akoki kotikela mwana na ye kokende classe te mpo sepelisa baboti to mpe mpo bana bavoisin bazokende classe kasi kende classe avec détermination mpo lobi okoka kodéfendre badiplôme na yo. Jeunesse congolaise tolamuka mpenza pardon Kinshasa eleki partout. Na cadre ya Ligue nationale de football oyo tobengaka Lina Foot Ligue 1 na Kinshasa,
AS Vita Club asalaki match nul ya 0 but partout na Lubumbashi Sport mokolo ya lobby na stade des Martyrs ya Kinshasa pe sengeli boyeba ke Vita Club abimi 3e na championnat oyo kasi bolanda détail na reportage oyo. Association sportive V Club ya Kinshasa pe formation ya Lubumbashi Sport se neutralisaki mokolo ya lobby lundi 28 juin 2021 na score ya 0 but partout. Ezalaki na match ya 30e journée pe dernière journée ya championnat national de football Ligue 1 Otobengaka Lina Foot. Ezalaki disputé bongo na stade de Martyrs ya Pentecôte awa na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Résultat oyo malgré esepelisi ba Moscovite oyo ba clôturer compétition na bango na 3e place avec 65 points derrière Mazembe oyo azali premier avec 69 points pe Maniema Union oyo azali 2e avec 66 points. Mais à perdre malheureusement Tisiko yo place ya Ligue des Champions en attendant traitement ya litige oyo ya Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. Sur terrain ba Moscovite ba antamaki match na bango kitoko na ko conserver ballon pe na ko empêcher ba kamikaze ya Lubumbashi pour na ko développer jeu na bango malgré ba créaki na bongo plusieurs occasions oyo ezalaki raté par manque ya réalisme. Lisusu par vigilance ya gardien et Konoma ya la formidable na cage na ye. Gardien oyo arise kakate kokanga penalty ya Fiston Mayele na 12e minute mais Lisusu a évitaki plusieurs frappes ya bataka ya vert noir. Bien que ba poulet ya Gento Mwamba bazwaki confiance na bango moko vers demi-heure ya jeu. Mais ba koke quand même kozwa ba argument ya soloté pona ko tchaba Moscovite mal à l'aise oyo bazalaki moins chanceux na ba dernier geste na bango devant Lubumbashi Sport oyo déjà azali na ye relégué na Ligue 2 oyo pe asilisi na ye lokola dernier na classement et sali participer ma Moscovite ba bimi 3e na championnat oyo tokanisa ke na saison oyo ezali koya ba kobongisa po équipe ya Vita Club ezali équipe ya mokete na Afrique. Kinshasa et équipe partout. Merci pour vos pona KNB News pour s'informer pour vous aider à avoir des vraies informations sûres, vérifiables, d'une manière très professionnelle. Merci la rédaction à Warrior, na caméra ou na sali comme on a boy. Hervé Zaka double pomo awa mupanzi au boy. Peggy Ilunga papa social kas exercice oyo. Bolinga ango mingi mutasala ango kombo na ye. Papa Timothée Kayembe oyo wapi afandisi régie qui toko na elengi. Rédaction à Warrior ezali ko kende ki toko pour na conserver bino édition et kumbamaki na Naomi Pila seconde na merveille mobendi toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. Tokuta mikolo ezali ko ya en attendant Kinshasa 42 Tolbaka. L'équipe partout. Oui. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya